yana biso limwisa yana biso na mokili. Okanisa nini? Yo simba kisi po lekisa nde Sherika. Oyo mona kindo koliande o abiso. Omondo suki ya biso ba simba te. Ya biso soko simbi omoni kando suki boy. No po suki te Karine. Okokufa zo polo zo panzana pozo yoka Karine. No zabo zo yoka. No komi liboma te. Karine motema mabe ondoki. Okufa na mabe na yo. O ezaka debi. No komo sala kwa kituntu te. Kituntu desu ndoki liboma ngokoma ba omoni na zupe na mibali nyonso maboma na kabeli yo. Omoni mibali nyonso maboma ki chasse kongo mobima na pie yo. Bazwa yo. Ndoki. Mutema mabe. Olinge mobali tozo kosa mokili olinge mobali. Nzoka to linge be intérêt na yo. Okina ndako nganga bakosi yo. Baebisi yo makambo mutu yo mono Alexander Sherika na biso. Kizengi ta sima lo kwa cheval na be liboma. Tala ngati. Tanga na bambo ngana liboma ko likayo. Tanga na bambo ta libanga. Bomba. Opela ngopenda bien. Ntoki. Oh mokili lobaka banga pe sambila. Yango. Ngata na loba matin midi soir que explication à Mado et à clarté. Bondime na ngati. Yo za raconte yana yo. Yo lelo tosuki wapi ozalo kolo kilo. Ozwakate mama. Ozalo kolo kilo. Muswamba e mama. Lelo tosuki wapi. Lelo bo pesinga raison te. Love. On peut signer raison te. Yamado mutu essaye nini e bouger. Pona nini parce que ba parents ya ye moi mobali wana mbingazor. Sherika bayaki a basakaki. Loba ke moi na bino abomeli biso mwana te. Loba ke ba relation ya mwana na bino e bomeli biso mwana te. Mais ce qui mwana na bino a avoir na liwa. Et puis la disparition encore il y a moi na biso. Lola. Ma belle, ça dit basangi sinzambe na bakoko. Batiki sort na bango. Mutu ya mado sanini et ningani. Donc ça veut dire quoi? C'est lui qui se sent mauvais, c'est mouche. C'est lui qui se sent piqué, connaît l'affaire. Sur les bagui likambuté. Est-ce que monter ngoro bouger? L'offre. Non bouger on a raison. Soumelo est comme ça, celui qui t'a eu, n'engana ndima kwa mto la to linga mama minene sku ya ya. Et le on a ce que on est ma kamusu ce ko e ko eli Cardozo ba yikake. Cardozo kanga mina mobali na hotel ba olongwa te ba tobe moi so te ba kisuka na ngone fo kanga makana mobali. Cardozo ba kuteke na ndako nganga mwana mwasi fo ko taka ndako nganga. Mais biloko mususu na se biloko na za mingi biloko na ngabo tikela ngonga bolinga ko weli sakate ba mona bino na biloko Cardozo et sopa. Ba agitation, ba kindumba, ba kisitosh, ese biloko na ngai ba kato, ese biloko na nga. Anga kuma sko nani? So mado, kimia na ngabo zomo na ya zoba to ya muto azo. Te ya muto azo rêver. Ah, na rêver. O rêver. Moi na abeli mutu, ti suka na mado kufa mama. Ako kufa te lo banga mtaka bota. Ah, o lo banga pika bongo lo banga mtaka bota kite ti mwana beli boma. Bona sana alaki aliene mental. Yo so ya mokile futa magana mokile. Yango na futi. Yango na lobby ko bele ya mado ezate po yebilika. Eza bona nini? Bo ata soni te. Tema mabe basi ya mwana na yo. Mwana na mwasi. Likangu na ya kufi me yo mama hotela. Mama hoteli. Kwa 5 heures. Donc na lobby mo bana ba kufa na zaki mwindu. Na telaka te. Mwana mtali. Yo foye basko yi. Alors yo. Na minute oh maman. Yo boko lia yi. Na minute oyo. Tolongola soni parce que on eza soni madol la direction soni. Tolongola soni na miso ya famille wana. To kanisa mbongo ya mama. Yo ngana bona vandelika bokilo mama étoile. Na esika mbutu. Ngana vandelika bokilo mama étoile. Yo. Bunda na ba relation. To kanisa mbongo to tina enveloppe. Tokei ngana ndimi na nga lokwa ngana zalaka. Ndeko zongi sa mwana ye Sherika.
mbongo wana oleka na explication na silisa olingo yoka explication na temo okatinga buriko banda ko bana ka banda Muteki bude okozwanga mabe okozwanga mabe nga muteki bude muteki ni makaya ale bi muteki bude te na tanga komba garçon te ka bude ba nke buriki siko wana ba tripa pa matama mama olingo kena musika ko yoka na explication na ngai na silisa toke na famille wana olingo mona ngana toke kosenga bango pardon ke bolimbisa te yo kana ni idée kasi te mama ponda mudasa beli mutu kasi to singa pona so ba retire bikilana po ya karina bonga ya mo idée ba pesa oyo ezo tuntu kisanga ye makelelo na sima likosi na ndenge nazo tuntu ba okozonga mabe na baluka ya kado so na bi maître spirituel mo mama sur mon bobo to ke na famille wana na bi maître mo na ba ko yo ko zo liboma ozo ba yo moko po bandaka bo bilobalo dakasi yo pozo ya ya toki una ba kama na ofunda pa bakoko na biboyi toki na famille wana oza na bakoko fundira makambo nga mona bakoko boyi biti bobo lukaso na bata ma nga bata pa bakoko papa tokotala ni ngalo mo mais il y a 6h du matin depuis 6h on te fait des petits photos du manga nai mamba balo na ngolo bonte parce que you na ngawa donc tika o mona babuye o ko na ki mo bifo lo ba papa so kizo tika so chance na côté bino mama yo akana makamu yo sama makamu te nzambi na ngai nzamba za likolo omoni mwana mwasi oyo azalaki awa oza kusala wa mwana musala asani fiyo yokuyana na ye po bokombate ngai yawo butu malembe nani Karim balongola masulu tobeta sudeli alonga da musala nayebisaki bino ngai naza ya nzambi soki olingi okombate ngai nzambe akokombate namoni na balabala moto aliboma namoni Karine na balabala moto aliboma akomi liboma namoni ezo kulubalaba na balabala asimba alande oyo liboma na balabala Karine komi liboma Karine liboma na balabala ngabo tuwuti wenti ngabo tuwuti wenti papa pe fana obengete otuna na lobina ye Karine awitela ngabo azo fente ngai azo bamsaka nzambi na ngai salite akomi salite na balabala boye Karine oyo kaka moko oyo eza kosala si osali ke mwana nakoma liboma mpo babosali azokosona bolo te ngana nasali ye akoma liboma te ngana yebi likambo na mwana ezaka okosimila okisi papa ibu nayomoni na bango mpe nana asembi kisi mpona ye nga te ngana aza mwana nzambe te ngana aza mwana nzambe nga soki omeki ngai otyanga mosape okomona nzambe akotya ye mpe mosape ayebisa biso asono mobane misato soki yebi te soki alibandeko na ye apokolaka okomisa liboma nayoki mawa omutema mabe bakolomba omutema mabe sengi bango pardon ndeyebisi bango boye motu oyo akotisi biso na bulu yeke eza mado tokatiki explication doko opesa biso ezalaki vrai nzoka nde mado mpe amadwe biso yango toye na humilité nyonso toyebi ke ekozongisa nango shirika envie te ou bien corps ya shirika ekomonana nango te apres eza kopesa bino mbongo oyo mais d'office lokola symbole mpona bolkisisa takanda mokie maloba wana déjà oyo balobaki wana déjà nayebi te soki elongo parce que ezala mo mpasi so bafundi mpe nzambe mpe bakoko deux personnes wana bazala tellement compliqué mais du moins mbongo oyo emeka ta elembisa mwa décision na bino bozalaki nango vis-à-vis ya nani ya mado tu vois topesi bango quelque chose eza longo ya symbole topesi bango quelque chose tosimilie tosengi bango bapardon sikoyo décision oyo ya bango soki eza baboya bandima wana biso mpe tosali nini tolakeli bango tolobi boye sikoyo boboyile bino kondima biso totiki bino problème na biso epa ya nzambe mpe epa banani bakoko toki bango batika biso bakoko mpe banzambe biso totiki bango toki natiki mpe bakoko te ngai na kotika mpa nzambe eloko nazoloba no yango soko otelemi okende koloba kosenga bolimi so na bamoni nde bayebi likambo ndenge baye soki ke kongola azalaka na raisonnement mo médiocre yo mundele ozalaka na bapardon me ngai namoni bakolobaka toyebi likambo yango na bozindazinda mpo mingi kosenga pardon te congolais ningi kosenga pardon congolais mpo olobaka pardon eza mpe congo bafrançais bazinde kasi mpo pili bookende mingi na france yango congolais bokende na france buzoba na yo tosenga pardon mwana na yo asali mabe pardon esaloni mwana mutu akomi sikoyo love imagine sikoyo naomona jour oyo madoko se décide
kiliboma na ye elongwa siko na ndako e malibanda alati siko robe mo ya zekete aokima siko mbango na donc vrai cheval pena kimi zo abeli liboma aoya siko wa umaga akota na ring siko baotuna leki na ete baotuna nani abota cheval oyo Cardoso yo obanga yana yo te yo kaso kwa beli liboma yo okomi yaya poni benjira mabebongo oh poni benjira za mutuna makolo pona na cheval benjimada lo cheval yo siko saldan suba lo bilo za lo kwa yo parle kusinga te ka yo lo cheval yo lo kwa requin yo lo kwa ngugu oui ta abota bisa yebi bisote yo omoni yo sokola bisote na bomwana ya ngana mare to sokola na to yebani pardon maman ida bien ba biso moi kasi yo kende ko senga pardon yo muto yebi yo muto bota na do tala bana metabo kende ko senga ba pardon kuna ngana yo ko senga pardon po biso to momaki boni boyo ko mwana yango omoni mama famille oyo elandaka papa mama kufeli mobali mado kufeli mobali mama pene zana papa balaka ete abota biso nzambe asungika mado Sherika mi sentelete me azo abomi me ngani naza boy na kufela kabana me na kufela mobali te bana nanga ba pepa ngana ba kala boy mama tu manki me mobali nda kufa te ya ona mobali ya ko mama mo ozo oki na ngozololo oki na ngozololo mona obeli bomo yo mona ngana solution na ibi ba ero ba mama mususu obi benjir reza ya mabe mwana ki mwana na bala keli madona ko lakila yo keba maman yo mama keba keba barango o bana ko tena fwengo ngana sokola osumbani na sokola ga bien te mama tika longwanga boy longwanga keba na bino Cardoso c'est ko lakila pe mado yitala faut maman du monde entier yo ne frère mwana du monde il faut maman mambo bisa makasi olo banoti mambo sanga no motse maman baza ero mwana beli bomba na bada ko kima mbanga nokona yo pasi mado cheval ngana koma nani yo lokona mado ko cheval ngana koma nani na vion ona bada ko kima bambanga senge mwana zanga mobali ya malonga akere koloba na boli ya bomona ipo boma ne bomi sherika to boma sherika te boli bomona mobali ngabo boma ne bomi sherika na ya na ete na ko ya na ete baza na suka kana mibali na ngabo na sherika ya katia na ya boli yambo lié so musoni sa yasi yo mutoleye lande mama mwana no musoni sa suye yo na lebi do keba da mono zo meka mutu mama balata mukadi ngaba meka nga mutute ngana lati mukadi tengai taya timbuka lokola nani mwasi ya cheval makambo nyonso aza na mwana liboma siki basantile baosepela natali mwasi natali nzoto na yasa nango natali liboma za nango nabi muta boye nanyasa bisimba uyewa mpona nini ubate ngai alinzama na biti na confondre yo sikoyi c'est la confusion qui arrive totuno a olobi que ça yo te quand même au moins il y a comme na full il faut au compatir na ye o tiki ka bongo na solo na yeni obi lo ko de onsenga obi bi so to na to kumba ta place mo ngai kaka ndenge alikuwa combattre nga tia mutu na ngana mabele isimba uye na yebo abebisanga ali ntsambya pati bino moni ntsambya nga pati bino ngai obi que so yo sali mamba boyi c'est que l'homme va s'aimer, il émotionnera. Abuka, allons na kama bukaka. Bibi si fait mati quoi. Ah tu acceptes ça pour faire le bal. Après ça pour faire le bal, il est mon peu sur le boma. Est-ce que tu as ça ni on a vu ça bien. Est-ce que la botte bisimba sympathie? Est-ce qu'il y a peur ou non, ça na olamba asimbila okisi. Bouya yi pas pour faire le bal nini, après ça pour faire le bal. Na moi que ta Alexia, il mon peu sur le boma. Faut analyser mon cher. On analyse tantôt les ballons sonner toujours c'est fait là tu bita chakani na kati makombo bebele papa au moins on monta chauffeur mais assimé non kisi monto te ka pétrole assimé non kisi ngana mukishi monto filmer assimé non kisi ngana za bosu soki na au chi damage da mesa ngana bigeza damage elo musuti on va na boba banga ozo zo lamba so chani au chani na damage azaka manga damage mais on va expliquer ya makam. Vraiment maman. Il pas tant au binga ici ça na condamné bino. Rolls. Madame. Na condamné bino soso. Maman. Ngana mutu ko telema bonté. Vraiment. Bon kabo démarrer mutu ka tokende. OK maman. Madame, s'il vous plaît. Alors plutôt que ça 10 minutes donc. Il y a un moment où il y a courant
akende kobenga bato mpona batya courant azoya namoni voiture mo mpe voiture meza liboso ah maman maman oyo nabenge maman maman Bonjour. Namona ki obanda kuna ozoloba. Oza un problème? Nga oloba yo moko. Esali nga mabe. Komona moninga mwasi azoloba. Nayebi te nakokota na vino te mpo nayebi yo te. Nga komona nga mama ebakata Nicole. Yo komona. Ai mama Etoile. Problème ezali. Yo kutonde omoni azoloba nga moko nayebi te ke nazoloba mama. Nakutani na likambo munene. Bavandaki na moninga na ye moko ya mwasi. Oh bamona eka bato moko babimi mbala moko babeti masasi. Mama nazolela nazokoka kolala te nde pe tomoni nini naoloba nga moko nayebi te ke nazoloba. Siko babeti masasi. Soki tomona te ebemba yango bato babeti masasi babimi na kor. Yaya wana nde azalaki nyonso mpo na nga ye nde mobali na nga ye nde nyonso ye nde alesaka nga mama tala mobali oyo nde omoni nakomi liboma akomonana te mama omoni mobali kitoko boye namoni naleli tokundi nayebi ke nakundi ye awa mama mpona koyebisa yo moni mindele balobeli lomo boye un prévoyant n'a jamais regretté. L'homme prudent voit les mains de loin. Ma mbonga na omo na musika. Omoni ya Karinda zabo. Na omo remarqué soit va libanda. Pourquoi ba jeune garçon ba ya kozwa kai. Ba mo profiter so ba. Ah, o saka ko ni mwana ngai. Hein? Imela ngai no zo ebisa yo ngamo na oboya ko yeso po cha souci. On a remarqué da 3 fois yango. Joana na oya na uti kwena oya na mona. Ba tumi balé. Et bah mon basali sambla na comprendre le bosso bien te na koti jour wana ngamoko jour elandi ngamoko na moni na porte ça ba ça ba jina batu mobo ba kangie déjà na combien oh non ba kaniswa nenga bi mabongo so sko avisemi yebisanga to suka api et avisemi abote kana jikoko ah pour nous perdre nenga zona za le loko ba na so abote ba bezate mais ndenda ningina lo bana quartier oyo lobi na kolamuka 4 na koganga na pointi na kwa mwana mobali na kokutana na mwana ngai akoyeba valeur na ngai nde ba voyana ba yoki ko si ba voyu wana nde ba bongo ba ba mambolo bana mama oh ba ba zoksa ku batu bon so ba zu mutu nde ba susi na ngai na boto ozanga poids soko za mwana mobali moko zana poids mutu soko atali babe ende ko naza ka mabe mais yo kekele boy nana ko banga yo passe na ngai oui ba intervention na osela intervention yo sala so ngai te na era mama bese salama déjà na mutu parce que na lobima te pour na surveiller qu'est-ce que on sata ko na ya na yo surveiller nga makasi no lingo pesa ga ya Golbert be makasi ngo pesa ya Samson sora bana okanga nani musalamu ezanga salaire o to mona ke yemuta salaire mabe siko ya gagner noni oh un moto lobela ke na vérité so ngande ko no fo ezala ya salaire asali no mabe est-ce que ya chéri kana ba ando ede bisote nga emo no no chiki ando lombanga yango lokoso ngani alinga gagner ni nyango siko abomi vile tikana biloko no nazo bimisa wana nazala posa na ngote boni boyeko na minute na ngote musika te ne chopera ke luka ye azomona te kote ke na ebite na sani ah omoni siko ya mais so na tongo to chaki chaîne o ngomo na bandi wana tika ida chaîne wana yo mona ka go chaîne so osa sepela azambu ato azamu tu es bien te maman tu es bien te so pe o boyi de ngana na ebisa yo so azuzenya na ide wana te banda kimi azo kaka zenya na osa sura likaba koloba te na mutu pe okotira na zana kimi te ba asoke za avancer ba tension za kaka pembe tom comme sto tike so akina kene libela pom comme suma mama na akebo libela bungi ngati mwana ngake libela bungi ba mwana ngana RTNC na koganga na koloba peti kotele so bombi ba yozo nsa aza suna valeur te moni ya ndaza bongo yone mutu zozo e valeur te ngana zana zozo e valeur makasi akoza mona bembe a valeur ne mona bembe parce que aza pemena Lora pemena. Aza souti. Na bi lora pemena ko zo pesa ka na beto coup de tête pas. Woni muzo ba boye ko. Oh, ozo tie idée bebe ndenge ni. Hein? Et c'est qui si yo hein? C'est là. Continuer ka biloko na so ça. Non lo ba. C'est ka ko? Yo sika ngana na souci te. Ozo na souci de sengone zali ndeko no ndenge beli. Akomi bebe.
ozomona mabe ozomona mabe makasi anami tina ndisukiza suni aseloko osala te kabelo mbongo azalaki na tina sikolo kwa akomi malade akomi ebembe next mama sata la mabe moyibi mosata tala aza mabe sikolo nalobi elo nezosekise sengo ezosekise ezani natatisko mukolo yake ndana ndakanganga bima pe kaka ya mta mabe sikolo ngalo balo mukolo tola mwa biso ndakumo da sokolima azwi god ngambo nilo zo ngombe mesaka journal te pona mondo ndelo zo ngombe mesaka ngambo zana posa kana mema ngambo pona yo te ngaso na olinga te ba mwa mikie ba masana ba bimana ya na mayo na zo ite yo mona kite bazo bimana yo boza kona presa ba bo muchacha nga mise bo sekanga jo na olinga kwa ba masala cabine bo sekanga e ba sekanga ni ngamo na okibango na modiri bango mukolo ba bota me na modiri ngo soki baso bimana mwana kana modiri bango pe ko zwa bango na suna charisme te ekitanga charisme bataki ba mwa mikie ba bimana ser kasi longono na dako na ngai po charisme ne continue charisme zanga mbongo masuko bwe mwana omona ngai no chesinga no chamana na chi mega ko chesinga na so tela ko memisa ngambo te leta zo yebanga to linga te leta yebanga pona yo keba tama fionuka foga besoni mama fama papa siko monde ba mo loba te donc on si ma cadre mes até bana papa kufa donc mambi mino nga boya be liboma ba bi sango de se panza ko c'était ba yo za yo ndoka famille ngai yo zo sala ba geste nyoso wana pona ina mwana okoka ngai te na yebiso okoka ngata mokete mobimba mobana nga photocopie mobana ngata lelo azana bomo ite na tika est-ce que ba tongo kuno boko libana bien ta simbe kisi mo poni te ke yo poto tele be bota mazo tongo bunda kite poni o jololo boy fana bunda bitumba ta bazo tonga mama na ka jololo bolole moko boy mutazanga makanisi tama samtama lianga tama solo ba biloba lo baningana na bundisa ye tata mo sona yebinga bien tata mo sona yebinga ndenge na shofaka etela mo se tula zanga mobala vanda kana ndako tata mo sona bala ayebina pasa kubota kisita moko boy abeso continue maman so do continuer ba ya ba oteka lupango après so yo kia ouais ba oteka lupango loba na bango mama lobi en tout cas ça d'accord na makanisa no boketeka lupango oko yoki na ngoma bako bima ndambo ya koteka lupango passe kana mona na lupango kantina mutu aler nyoso zelo na sala brique mama mukolo lelo lupango etelemi bango ya koteka abi bebe ya koteka ba ya koteka ba nyoso ya Karine soit simbe kiste bango banga ba loba ya ko kisa bokedo siba ko bino mibale yango tout monde mamba loba mama kama kama kisa Karine vanda kimia ndenge komi boye na nzambe na yote mutoko jije boniko on place okende te lelo velo ezate to moto tukutuku ezate nanga na sola nonde to changer décision te mo boyi na yo mo lexiver akai mata na moni place na oleka lega na yo oui lega kana yo maman bonjour mais vous êtes là où bima vous êtes là qui na chambre bon na c'est la maman elle bima na tu attaque sur la ligne mokili oyo mama mokili oyo mokili tondi makambo ibele tala nzambe ndenge asalaka mama mwana mwasi oyo yo okamata awa oyo azalaki kolambela yoko domestique oyo aza kosala awa Karine soki Karine mama nazoya nabosa koyebisa yo mama nakome liboso boye côté Victor wana na boka miso boy kasi yo yibaka mama bongo ye yute Karine wo ye yute na posa malele pona kanga ye mama mutu liboma Karine wana akomi liboma mama na balabala boy na telemi lokula soba mais mwana mwasi oyo oza kosala mpona biso ye yute akomi liboma tika koloba manjambe zomona kai bato nyonso bazalaki wana papa oyebi ye papa oyebi ngalobi moyebi monene mwana mwasi oyo akamata ayiba patron na nga mbongo akima tala ye yakoma liboma aye na ndako wana akombatre kaka lungwa yakoma mwana mosala ya mama omoni victoire côté ya église ya catholique wana baloka Saint Joseph na sima wana mama liboma boye kufende bato na nzela kulala bato na nzela kufende bato abanda ekoloba na salitele makolo ngulu atutambola victoire azala ekoloba ndoba nini mama zolu bakuta eloko te azosala kaka bachese kaka kufende bato bengi Karine
Yo, muyibi Karen. Atali yo. Alpete ngai. Mama na banimba. Kupata patu na victoire wana. Azopata. Siko yubata kutotela baba. Udira kasi baba amona ngai siko yo. Sio ya kuluba siko kuluba te. Azoko kuluba ngama no bezu bimate po azuba akuluba ngani ni yemuto ibambo. Tala nzambi ndingia frappe yesiko yo. Malo bezu bimate. Karen antara nakakabo. Kama tiloko bamba kai kama nakimi. Hey! Iloko mutu yo ye usale ba mutu utiki njomo na yo utiki loso ulaba utiki misuyo yo ulaba ukela kusimba bongo tope iloko mama ndako yo umbonga mutu ya mutokela ya mama sukia sala ki normal bena kala victoire wan na côté na comé na kama teli ba policier ba bloquer ye ba tu ba ni côté ba tu sika kama sika mama na yebe uyibi wan lokana ongipe ko luba mingi ngamu tunyo so yaka na vina ngapa sala ngamba be nzambe unapondela kafuka kwa kai masoko kwa nazo yuka yo ngasoki mutwa yi ko asala ngamba be nzambe unapondela kafuka kwa kai au bloquer ya utangu ya yaki awa iloko ya yaki kwa sala nga siko nzambe oyanga yanga atake na ngako tunalongwa nde musala yatika kwa avuvula ndako ya dondo ba ya kama ti ndoko amutu yiko mama ukimi mama bomba ne tsuju na njoto ya sala kona ba yuso ya mwana musiki toko moyi nzambe mwana musiki toko papa uyimi ngalbi muyimi munene seka hivi na bandako abapebene babe ilande yesu mais d'accord ngala bimi merci nzambe nzambe fakina bamba ya tantete na victor na bamula yango na mkongo akena kusoka soko kana kukoya wapi ngaba mulimakia ngaba usimba wote tabi mwana ya kumifazali bisimba nzambe akomeli bomana bana nzambe bisimba simba mbongo abato ya pasi nzambe itu musuh luka lati mais c'est pas non et ça va bien botunanga nini nini isemi bien ndeka nazokenda ngaka wenze wana ya gambelo nde naokendekaka tena kinte na mwa ate e ano tuka makai salo lokwa ba soda nde na bitai David ndenge nazotambola nayebisi bino mama pe bandu baneka namoni kaka kasi lekelinga te namoni kaka mama moko azoleka kaka mama ngo kamba moko aitike nga kaka natali ye boye mama nayebisi ye mbote albi nanga mbote nga nayebisi ye mama nde namoni nasepeli no makasi alingi yo te allez mama ba draguer izinde na draguer ba alingi ngai te nzoka nde ya bande komona ngai nga na bande koloba nga na oyeba teke na oloba mama pe na pekisaki yo nde alobi nanga alobi o mama oloba boye mpo na nini nga alobi nga na oloba nga kutu nde na otala yo nde na sepeli na yo pe alobi te oloba nga na yebi teke na oloba mama tisikwazo masuka mobembo mama mokile ko mabe osepela mutu ndeni mama te omoni ntongo na otala eboye makanisi naki kane na otala ye nzoka nde ye mpe azomona nga na oloba ok sikoyo asepeli en guise de quoi te ye sikoyo atira attention mama oloba boye mpo nde apusa lobi mama nini nde atuni nga nga nayebisi ete na problème eza te mais nakaye mpe stressé nde nabeteli lisolo ya Sherika maman pete o batu nyonso tela mokili mobe moto yebite oya molinga na omelo mama mikolo pe déjà ekei pe tunanga nini kasi mikolo pe déjà ekei pe osambelaka pe mama wana lobi na eloko wana lakisa oloko na tiki Sherika bande okipenga makambo nyonso tutututu nde alobi nanga nzambe atindi nga pembeni na yo nyonso mwana bande kosalela yo nga na kosalela yango
azana nyongo mamango ayebi ete nde omoni osaki aloso moi na ye nango wana na bidon na bamakaya bwana nga nasali wenze te apesi nga mpe nimero na ye na adresse ya ndako na ye avandaka na makampagne alobi ta nyonso kaka naza na posa ya eloko na hésité te maman mokili comme ma bien il faut éviter maman nde omoneli aza une personne gentille akoya bokomone gentil kitoko donc zelaka bokomone ntango atulinga naza na bana alobi oza na bana nga mpe naza na bana alobi ya bota te omonaka peut-être nda bota te alinga ya kokomisa biso bana alobi boye abi ata classe bokozonga Nani yango? Je peux continuer l'université. Oh, na posana ki na poto na zonga classe nini yango. Eh, nga reva poto. Eh, niti bilo au moment c'est na lati na vidéo na isa poto. Na sona ki poto maman na ndolata makasi. Nga reva na nga poto. Ok, parce que so na ki poto maman na ko na ko sala cop makasi comme ça na zo mbongo na sombelo esika ovanda boy na boy. Nga makasa ni. Soki ka oke puto ndeka okubanda kolata esiliti kuna ba crédit ezali faut ça na musala yo kasi crédit ba pesa individu nyonso non luka musama te 2 heures du temps 3 heures du temps sili na mo so na salinga problème ngeza na so ba saki na nga cher okoko mata strictueuse obando zapi na yo wana na nzete wana okitaka bo omonit awa nasalaki te kuna nde nake osala mama batelema na bavitrine babenga bango bongo kasi ye no alobi yango oza biloko oyo eza kati no bo anasali te kuna sonosande efaki na banda awa omoni elamba lakisinga mama kefia na lati bien ya babilamba bandumba poto balata zani ya bandumba encore nous autres des omi koma yo qui poto za poème te omi koma no déjà so na ki kuna kana chubi tonga ba mwana komi métis ndelo za mtu na yo la place ya Sherika kufa yo mama wana boni boye grâce boni yo pe faki okufa te la place ya Sherika po Sherika ndo sunga so bido ni ba mibali faki ata yo Sherika tika la nae komiso rouge respecter ngano zo mwasi ya boite bano olinga bébé donc makambo na yebisa bino akutana nango le bino eloko te mama to yo mama déjà il faut qu'on pesa respect parce que mwana tant mpaya ye eloko mwana présenter pas mpaya nde refeta ba mama yo briefé biso kasi maloba oto loba na bibo saka respect ba échange de paroles bo sala tongo midi pour boy na miso mama na bo sala moté éviter ngai monelinga pona fingo eloko mama moko alika bala malamu tete ba nga finga loko nga na camarade na poso bouger te yo mona nga camarade na vimbi so longue na poso bouger te ebi poni na poso bouger te grâce yo de silama mwenga ya mwenga ba boy na mwasi atayo bona lo banende kozanga mwasi muté sala ke bongo poso azaki na mwasi enga sala bongo te kende kasi côté na salle côté sala maman abanga ngate loba neka ke so sali bona osepete na sala bongo so ba ke au commissaire rouge so commissaire rouge na finge lo mo o yo kasi lo bona commissaire OK mitana kitala tala o mona mama o mona ta olobi madela o mona na commis rouge o moni ozoloba mabe munoko nayebi te outa wapi po nga na bundala ko indike ona ko te kwani omoni ba bengisanga kutu na hotel kuna na kisata 3 jours na oboya na vana bino mais na omonze bo respecter ngate what na hotel mo munene kuna ville bino mibale na ibu nanya banda osale pa na ngali boso ibutu est-ce que ngana ibutu to vandi ba temps ebele makambo to sala na bino natika ko sala na ibutu te ponga na tidia ke esprit ya mutu soki esprit des faible tina butu ko za faible tina makambo nyonso eza faible pona yebi forme batata wana il s'agit ka eloko kolia amemela bana oyo benga mampala mais siko bino boza esprit boza même esprit nanga même moral modèle beaucoup mozala collé secret na ibutu attention oya ngana bino biso misato
esuka biso misato parce que so 4e ayebi yango ekasalaka oyo biso tosalaka te 5e oyeba 10e oyeba etchetera na oyebendaka bino matoi nyonso soki nga na kwei bino mpe bokwei so nga na telemi bino mpe botelemi siko nga na aloba nzeta baoba ekweyaka te eninganaka te mais soki nzeta baoba ekwei seke eza na motu oyo azali mopanza nzeta baoba yenda kwesi ye. Attention, bozwa ba prime so bozwa bato ya mayele bovivre kitoko bozwa ba prime mwe kokaka te les 10 na sepelisi bino les 15 donc na sepelisa bino mpo nayebi ke nalinga bino toya même esprit même moral alors bodecevoir nga te po soki boosolola trop lelo obeta lisolo te lobi obeta te mais lobi okona obeta kaka na koleka kata bozolia po ntango toliaka toyoka elengi wana na kati ya elengi wana toyoka kobeta lisolo mo meme ya lokuta mais déjà motu oyo akoyoka akangi yango mpe asaleli yango oyebiki eza ya solo ozala prida mpe bato lokola bino baa bato mo mino na bango eseka pampama te bato batambolaka na mokonzi baseka so mokonzi aseki so mokonzi aza wana te bango mpe basekaka te parce que so bozoseka bazwa mokonzi na facilité yanga na bino esuka na bino soki moto atie fufu ebandi bilobela Du mal à qui? Donc mais ça la biso ko soit na ko finga na weza ko ambiance sa famille na biso. Mais te voir na ba état oh s'il te plaît. Essaye ya ko accepter la situation ndenge ezo se présenter. C'est la situation actuelle. On n'en peut rien. Accepte la situation. Si quand on se rend beaucoup et les restes, ils m'ont dit au sala. Comment on a été au moment et qu'on foutoté et qu'on aboutir en rien en fait. La ligne ambiance n'a plus de au soana. La bengo bourré, que le signal qu'on a posé à l'été, voilà, c'est notre ambiance. S'il te plaît. Osa, moi c'est le sambo déjà. Parce que osa na ba tâche, oyo au sala en église na bino. Nzambe yimta yebi ayebi pourquoi à permettre elo kaboué ça. Mais ce qui peut ça qui parce que Karine ça fautive. Yekande mutayebi. Ce peut ça non parce que ça en coïncidence. Na ya mokili nde sali bongo yepeka mutayebi. Quand est-ce que kosi la yepeka mutana réponse wana. Et j'ai vite compris que Eza problème à Karine Dimtezo, Eza dérange. Ensemble, nous allons vaincre ces problèmes. Alors, s'il te plaît, Zondo Ozala Ka Nabana. S'il te plaît, ensemble, nous allons vaincre nous allons combattre Batoto Basolingaba. Ba mettre chose et chaos parce que maman oyebi ba problème tout ça na awa oyebi ba tata
tata moi Sizaki Matekiti Simba Benda tout ça là mais le roi tout est Sudengai love yo to longa tout longa on a quand même pu y a regarder cette parcelle c'est vrai qu'il va avoir et tu penses vraiment que comment il y a Karine to combattre ensemble to convaincre en business ensemble non soyons toujours soudés unis peu importe notre dispute mais cela ne va jamais nous changer et l'on a nature na bisoté et l'on a bolingo tout ça la entre biso na biso tout ça la kana yo ebi papa sati parce que le leso kufi yo mo ebi ba bokilo na yo to yeb to suka la wa s'il te plaît OK na c'est le pomme de terre wana merci moi na ça la on habite toto hein et ça habite na chauffer kaka chauffer na et na viande na kati merci au leki bana to monte mon l'estomac mo ça le passe ouais merci bébé na nza non pas ma cambe je kana o mabo na za ma motivé non pas tu na so ka ba kilo mo boy na ba te fia mo boy to bo me pour la nuit tu comprends ti si ko ba za ma motivé na za ko motivé tu comprends fia bateau kenika boy éliminer pour la nuit na tout le monde ba raison moi parce que exact raison yeah toi bon pas ton cas boy raison mon cher toi bon pas ton cas boy raison mais je sais quoi mais rabita absolument qui vous a vigilanté vous a prédenté oh yeah ce qui parce que il y a un malin je te dis mais moi moi surtout toi au carré tu ne te rappelles pas d'elle jamais na ce là on a été donc rien tu au monde aimé au Sani ouais oui puis jour faut que na to bon garçon na Chérika garçon là moi oh minga wana to ouais Chérika azarana mutu azarana jeune fille ouais c'était la Karine ouais oh ok moi c'est tout fait distinction de biso et puis na fangi na analyser l'observer oh donc c'est mémoire c'est quand d'accord il a zone la Karine non le monde est petit il y a mon mère a lingi to éliminer ouais parce que cause ya moi oui ah non bien je me suis dit que n'avait ça de même que moi je me suis posé autant de questions les Camerounais donc on est au fond dans la résolution quand tout ça la réaction chacun va avoir moi si ah non mais ça Karine mais la mystique hein maintenant moi non décevoir de mukia zo mona elo moi ma bien moi socialité na parle na oui sous un master ngai moi monsieur on a été on peut créer des magouilles mais c'est ndeni to oui bisa mère est-ce que moi j'ai to bien to bomete sur ton bani mais pour ça les agis à mon affaire dans la société ok problème des rôles au bomé pour la nini à salini oui mon amour son soit qui n'a pas na biso anga funda sur la police jusqu'à présent funda biso c'est parce qu'il y a un problème na biso c'est parce qu'il y a mon copain aussi rappelé de l'autre côté non au moins mon mieux surtout ticket boy le baiser est so grave on comprend père ngala mona ka netika alima oui alima parce que choix raison bon maïsate deuxièmement c'est parce que aussi y a bella moto donc elle ne se rappelle pas de nous à un problème la bisoté la sûreté n'a évité de dire bon moi qu'on nous fout dans la police. Activez dès maintenant cette cloche de notification pour votre abonnement et consommez sans modération.